Président aye. Président aye. Le président de la République a commis président de la République Yeyo. Yeyo. Elombe. Ok, je n'ai pas eu le temps d'étudier. La gratuité et enseignement même l'école primaire. Ok, je suis à Bruxelles. Malgré j'ai pillé, Félix Tshisekedi, je vais décrisper l'espace politique. Mwanda Zonga, Baboy Zonga. Comme il créer des baisse dans les réseaux sociaux, pour que Félix Tshisekedi a mis ça en bon. Pour que le peuple congolais Félix a fait ça en bon côté. Mongo Félix a gardé ça pour le peuple congolais nous salia. Félix a fait ça mongo na peuple congolais. A fait ça il faut te bailler. Accueil population oyo akoyamba batu makasi eza domaine na Félix Tshisekedi eza likambo apesa la mbongo te. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Lelo oyo Julien Botalatala asimbi masolo ya communication na kati ya Kinshasa pona ozali na pototo wapi ozo information ya malamu. Tala lelo oyo Julien Botalatala asimbi masolo ya communication na kati ya Kinshasa pona ozali na pototo wapi ozo information ya malamu. Président aye. Président aye. Le président de la République a commis le président de la République Yeyo. Yeyo. Elombe.
ndenge bozomona ye wana ye Fachi. Délégation, il y a Bakoye. J'essaie. Si vous savez avancer. Parce que les autres journalistes sont là. Et puis, surtout qui sont là. Mbote mwana mboka Abechole. Mbote papa journaliste d'investigation Julien Botalatala l'émission na yo tala lelo be mboka yango ezokende tala lelo Belgique bazongela Félix Tshisekedi tala lelo bamperere ya Japon bakomi kosala ba déclaration fracassante na personne ya Félix Tshisekedi pour émission na yo tala lelo. Mwana mboka merci beaucoup par rapport ya makambo to koyoka ka lisolo ya côté kuna président de la République à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à lobby pour la scolarisation côté peuple Willy Bakonga lobby na bito ko section nini OK troublé ba imboka ba la biso pa. Ouais, merci vraiment papa journaliste et loka liboso koye bezali été président de la République azana bolingo ba congolais azana ma ba congolais amoni que gratuité et enseignement et kosunga ba parents na moi mike bazwaka au lieu ba futa ba enseignant mais to sunga ba parents l'état congolais a en charge. C'est une bonne chose. Mais Zali n'a pas innovation créée par le président de la République. Et Zali casse droit constitutionnel au Ebanda depuis Kabila est président de la République. Mais Zali non appliqué. Félix Tshisekedi comme chef de l'État, a l'objet local liboso na kosala na ko banda ko respecter constitution. Moko ya mibeko constitution lobby gratuité ya enseignement primaire. Yango Félix Tshisekedi a tiango. Mais chose étonnante, après l'installation du gouvernement, tu comme on a un aventuré tout à fait. Muto sali bela ba l'école na kombo ya Sévigné. Willy Bakonga, qui contredit même les paroles du chef de l'État. Pour la gratuité enseignement, et que Banda Kaka, na primaire, na 6e. Mais qui est Willy Bakonga si ce n'est qu'un voleur qui a construit beaucoup d'écoles ici, na kombo ya les Sévigné. Crainte na bango eza ko sala Québécois na bango ko kweya. Crainte na bango ko sala Québécois na bango eza effacé. Mais Willy Bakonga, tu dois beaucoup lire la constitution, oyeba pourquoi la gratuité de l'enseignement primaire. Habito tango yo lobike Willy Bakonga azali ko contredire makambo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On dit que ozongi kaka susu na maloba ya baimboka nde bazaloba ke président de la République azana mo a dire par rapport ya makambo de kele. Bon, merci la question la majorité ba congolais ba mesana na dictature, quelqu'un qui les impose. Ba congolais ba mesana na démocratie té. Ba congolais ba mesana na liberté de penser té, na liberté de raisonnement té. Il y a un problème avec le président Félix Tshisekedi. Les alliés l'État à Sali, démocratie et quota. L'État à Sali, état de droit et quota. Ndena yango wana ozomona batu balingi ba profiter na kombo état de droit na kombo ya démocratie ko loba n'importe quoi. Mais ils seront tous éradiqués dans le calme ko bangelo. Les télévisions du solo ya 15 millions au comme solo ko betaka ke lokola alliance ya UNC na alliance ya cash au Togo de l'UDPS basalaki bon masolo ko betaka partout que mwana mboka Vital Kamerhe azwaki mbongo ya mboka na ebite na créer alliance oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki na UNC au président côté moral nango Vital Kamerhe. Est-ce que gouvernement le président de la République to bakonzi mibeko ya mboka yoko koisa mibeko likolo na yango soki ezali vrai likolo ya mwana mboka Vital Kamerhe? Ouais ozomona eloko ya solo il faut tozela euta na domaine judiciaire. Ba procurer le col ba s'imprégner déjà na dossier wana tozela ba sort oyo kobima. Mais quel est le problème? Le problème est que
mbongo 15 millions ebungi te. Déclaration ya moko ba inspecteur des finances avec mbongo. Ba mususu ba ko lobake déplacement ezaki na compte A pour être na compte E kende na compte B toujours na même banque o ba bengi ra banque. Pour ça la virement wana ya compte A et kende na compte B ba ko mona ke mbongo ebungi 15 millions. Mais qui a donné cet ordre était mbongo longwa boye kende boye c'est le directeur du chef de l'État. Est-ce qu'il a des compétences à faire ça ordre wana? C'est le bateau ba sali mi bengo albi non. Ya wana ba lobi ke so qui a fait ça qui ordre wana te 15 millions pe linge bongate. Maintenant, le chef de l'État, il s'attend à ce qu'on ait Vital Kamerhe, la vérité reste la vérité. Biso, tous en pouvoir à la caméra et la directeur de la cabinet. Biso, tous en pouvoir à Kokangaïté. Ce qui est la vérité, c'est la démocratie. Démocratie dénominateur commun en la justice. Au Kassepo, tu vas payer. Yango Somonake, le quoi là-bas procureur. Bah, suite dossier en Maboko, tous la sort, et Zobi Makalate, ce qui est bimi. Biso n'a idée de faire 5 à 4 démissions. On a parlé de démission. L'infraction du vol de 15 millions, si c'est vraiment une vérité. Mais au lieu de démission seulement, il faut qu'on mette même une arrestation. On a fait cet exemple, on a dignitaire qui est au Yibi à l'État Bakangi. On dit que Yibi à l'État, ce qui est Zali Bongo, on a mon Vital Kamerhe, justice, Malamoko aussi. Oui, c'est ça l'état de l'autre Bundeli. Ce qui est Zali à solo. On a même un journaliste qui a démissionné. La démission, ce n'est pas une solution. Véritable solution. Tango bamoni ete mbongo ebunga ki ya solo. Deuxième étape après la démission c'est arrestation pour être remboursé mbongo oya yibaki. Merci beaucoup Abbé Cholé. Nous avons rappelé Batou Bongo Touza Bongo dans permanence il y a eu de PES validé des Tolobaki Teorosa Moussala les journalistes qui font sur réalité sur le terrain. Abbé Cholé. Au cours de cette émission nous déplacement topé voyage il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Namboka en Belgique. Vous voyez, c'est une raison dans les ouais. Raison dans les Belges, c'est des Belges. Félix Tshisekedi est en Belgique, c'est des Belges, c'est des Belges ici. Et c'est que papa journaliste est baboy. Belgique est un mot qui pays coloniser biso. Ba signer ba corps na bango na pays puissant. Avant d'aller s'investir en République démocratique du Congo, il faut passer par la Belgique. Il y a un moment que tant que Kabila est président de la République, on a intimider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait des relations diplomatiques avec la Belgique, il faut qu'on ait des relations militaires avec la RDC. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis d'Amérique, les pays les plus puissants du monde, sans passer par la Belgique. Et la Belgique, Babangi. Parce que Didier Rendex, qui est le premier ministre belge, a rejoint le président de la République des États-Unis. Nous, à partir de la négociation, nous risquons de perdre le Congo. Il y a 20 entreprises japonaises et il y a Congo. Il y a plus de 40 entreprises américaines et il y a Congo. Les Belges vont risquer de perdre. Nous avons une invitation, nous avons une invitation pour être président de la République à Kitakuna. Nous avons président de la République à Kiti. Il y a une sécurité, nous sommes en Belgique, on a accueilli le président de la République. Donc, on a vu que nous avons un passeport, nous avons un président. Nous avons un passeport, nous avons un maintenant du solo nini oyoyo et ça le mec qui a masolo to koyoka ke chef de l'état mbongo kabwanaki ba 300 € kabwanaki kuna na partir ya poto kuna pona ko accueillir chef de l'état par rapport ya ndenge masolo za ko beta make ba osepela na ba alliance o asalite to na ba ndenge lolenge azo kokumbela mboka te na ndenge otelemela ye mbongo kabwanaki makasi bana mboka baliaki mbongo pona koya koyamba ye pona opesa image ya malamu par rapport ya président de la République na voyage na yo aza kosala ya monene wana ezali politique ya diabolisation papa ozana biso na Kinshasa so omoni kenga na kosi démocratie biso tobundaka olobeki ya besho le place wana kosi Félix Tshisekedi même to kosala ba marche même tozokende koyamba ye batiaka bakommunike na batelevizio teke bokende boyamba ye kaka baparlementaire debu balobaka awa ke président de la République azoya kaka baparlementaire bazalaka awa ke président de la République azoya to sensibiliser batu de bouche à l'oreille toke koyamba ye Félix Tshisekedi apesaka mbongo te ezali diabolisation bandeko bokietu na bangwanda bakosala mpona kodiaboliser président de la République ene ya bacongolais au lieu que président de la République asali décrispation bokietu alobaka je n'ai pas eu le temps d'étudier nakende kosala gratuité et enseignement même école primaire bokietu azolekisa ta na Bruxelles au lieu ngwanda alobaka malgré j'ai pillé Félix Tshisekedi alobi je vais décrisper l'espace politique ngwanda zonga baboyi kozonga bakomi kocréer babese na baréseaux sociaux mpona kolobaka Félix Tshisekedi abimisaka mbongo Tshisekedi abimisa mbongo papa journaliste na osala surprise tuna vie nanga fils mokoko aza wana
tant au désordre ko salema ya ko répondre Charles Nawej na ba bêtise au salaka na Assemblée nationale o ya bosani rôle ya Assemblée nationale o ils a défini dans l'article 100 ya constitution to bima na balabala tant to bima na balabala président république atinda ka songa ya na jipa zo vice mukoko azwa président teyo azwa nga to kenda tina présidence poto kende to kende oyoka président lobanini biso na kanina biso ezalaki nande ko moko ya IDPS ya mwasi azala courageuse babenga ka iget toke kuna tokutani mutu nyonso azalaki na esengo ke ntango tokozonga président akopesa biso ne fisika ata mutu na mutu $100 papa so ozalaki na 1000 francs transport te ozongi na makolo mpona koyebisa peuple congolais ke Félix apesaka mbongo te mbongo Félix azogarde eza mpona peuple congolais nyonso alia Félix apesa mbongo na peuple congolais akopesa te po ete bayamba ye accueil population oyo akoyamba bato makasi eza domaine na Félix Tshisekedi eza likambo apesela mbongo te Vital Kamerhe ayemba yango ye moko ntango baye après signature à Genève, Bakitara sous la pluie de 0h à 12h. Félix a quitté 14h. Toyaki kokoma à 29h. Caméra bina na mutuka. Alobi ba plein boye na monate. Félix Tshisekedi de ça dangereux. Et bon aké pesa mbongo pona ni. Et ça politique ya haine, et ça politique ya diabolisation. Et ça politique pour monique beaucoup abatu papa journaliste pas ko kangama. Félix Tshisekedi a une expérience mi balé. Expérience il bosso ya papa Kasavo. Expérience mi balé za Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi bimi premier ministre en 1990. Alobi soko ibata biki ya l'état ya kozongisa. Lokola ba congolais belé bazalaki ne pas Mobutu bazalaki ba voleur. Basali likita ke Tshisekedi alonga premier ministre. Na connaissance Tshisekedi ya nango. Alobi ke soki na ke na brutalité ba ko sala ngande basala ka tata nanga. Na ke ne na bango malembe. Yango zo mona ba comprendre ke douceur kimia sourire ya Félix Tshisekedi eza dangereux pour na ba malfaiteur. Yango ko mona ba ko memenge na politique ya diabolisation. Quand on dit politique et diabolisation, qu'est-ce qui fait que le président de la République a quitté l'aéroport, il y a des militaires, alors que l'aéroport a miné les gens tel que les avions dans l'aéroport ni les salariés qui vont prendre des degrés ande bakozele na mabota bakozele na mabanga minene oyo mo atali ke mama Denise après bengi kuna bité roi ya Belgique ngana monifo côté kuna pota ba mona tenir à vers aux andenge mususu par rapport à la population ko na risquer peu le boko ezonga pe ndenge mususu. Non non. Soki ezana batu oyo babambaka mabanga bien na Congo. Soki ezana batu oyo basimbaka mabanga bien na Congo ezali nde ba combattant IDPS. Toyebi ko bamba libanga na dictateur. Banda ba papa na biso ba bandaka lito na epoka Mobutu. Ti siko oyo ba combattant IDPS ba yebi ko bamba mabanga. Problème ya Belgique ezali boye. Na ba aéroport na bango minene babanga ki angwema. Babanga ki journée za la journée morte. Ndenge basangisa ki mbongo te ke bato boyebele ndenge pe sous population na ngambo pe sous kuna bokota population ese kota ki kuna na Belgique pona oyambaye te problème ezali papa journaliste ezali ete poete population baleka ki ebele eza mbongo te ndenge na yebisio eza pona kobanga ke journée za la ville morte to mema yende boy talaka ba préparer ki salle ya 2000 places 2000 places pour la diaspora congolaise. Mais ba comprendre que ba entrer ba to uti ba Londres, États-Unis, ba congolais ba sana associé mboka na bango. Ba kiti na kati ya Bruxelles, ba ke ko luka salle ya plus de 40 000 places. Donc na oye bisa OK angume zalaki ko sakana te. Yangwana cause oye salaki ba kene na aéroport militaire pona ko éviter ba embouteillage pona ko éviter anguma wana que journée za lokola journée moko ville morte ndenge sale makao. Quand on lobi que journée za lokola ville morte biso te dit que yakufa batetika la tu. To mona yango pa ya Etienne Tshisekedi yemoko le père bakene ke belé to mona ite ko akita na aéroport andolo pona ko tokena yango. Boni soki la solo lobi que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na déplacement na yene akinde kuna la Belgique soki bat baye ko na yene ebi ke ze sengo makasi pe ko za sengo makasi pona mboka ipuye ko za pe exemplaire par rapport à bateau bazali ko mona ye ke azali na population te to bat ba ko dingete boni kumisuka kama ko batama wana ezali kaka ndengo lobi ke azokima batu bakufa kokufa wana ya ndenge ya kotomboka to kokufa ndenge ya kobanga pe parce que bakima rappeler te face à la population de to mona ki Martin Fayulu na ba plein en sala partout na ville de Kinshasa et puis na ba Saint-Thérèse partout. Bon, d'ailleurs, le débat va mater par Félix Tshisekedi déjà comparé. Même dans la vie sociale, Félix Tshisekedi n'est pas comparé avec Martin Fayulu. Même dans le domaine de l'éducation familiale, Félix Tshisekedi n'est pas comparé avec Martin Fayulu. Notre éducation n'a pas même si Martin Fayulu a été malamuke, devant Félix Tshisekedi n'a rien. Yo za mona kinité papa. Yo ko la journaliste ko prouver na diaspora que Baldorf Muzitu ba ko yana siège à IDPS.
Jean-Pierre Bemba basali banda bazo yawa Félix Tshisekedi a lobby bien que non toke une élection mutu na ndenge na ye badofu musitu bazako yawa tango toke na meeting ya bomoko ya opposition yo landa réalité te mutu akabola ki bato ezaki na Félix Tshisekedi a lobby bozonga na kimia bango nyonso balobi ke candidat to connaît za Félix. Ce n'est pas Martin Fayulu. Martin Fayulu, si on compte les leaders en République démocratique du Congo, Martin Fayulu n'est pas parmi les leaders. Le leader qui est numéro 1 dans le domaine de la population, c'est Félix Tshisekedi. Numéro 2 dans la minute, c'est Jean-Pierre Bemba. Or que conformément à la loi électorale, Jean-Pierre Bemba ne peut pas postuler parce qu'il a déjà condamné dans l'appel à Salaki na subordination des témoins. Quelqu'un qui est condamné par une cour ne peut pas postuler comme candidat président de la République. Ça, c'est la constitution congolaise. Donc, troisièmement, c'est Moïse Katumbi. Et yo yebi yo que Moïse Katumbi est métis. Et les Congolais va pas métis. Et la constitution congolaise, c'est l'article 70. Et le but clair, pour être candidat président de la République, il faut être d'origine congolaise. D'origine. Quand est-ce qu'on peut parler d'origine? Si votre mère et votre père est de nationalité congolaise d'origine. Quand on dit bongo que il faut qu'on ait la qualité d'origine, on est ça par rapport à la présidence ou bien pour la poste. La présidence, il faut interpréter la constitution. Dans l'élection, il y a des sénateurs. Ou soit une élection, il y a des députés nationaux provinciaux. Constitution est le biboyi. Pour être candidat aux élections sénatoriales, aux élections des députés nationaux et aux élections des députés provinciaux, il faut être des nationalités congolaises. Tout court. Congolaises, excuse, je m'excuse. Il faut être des nationalités congolaises tout court. Mais par rapport à la présidence de la République, pour être candidat président de la République, il faut être des nationalités congolaises d'origine. C'est deux choses différentes. Je me souviens encore, dans micro émission Tala Lelo, on a eu de pes. Et puis, Natango le fait Etienne Tshisekedi à Zalaki en vie. Et puis, on a marché le 24 avril dans le stade 20 mai. Et puis, partout. Et puis, dans micro émission Tala Lelo, nous allons équiper le président Félix Tshisekedi Chilombo, Antoine. À l'époque, on a passé ces années-là, parce que Boya, comme les étrangers, le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, mais tout le monde est sous le gouvernement. Roubero est sous le cadre. Oh, il est passé à l'époque, on a ancien président Joseph Kabila Kabange. Boni, président Félix Tshisekedi a andimi en haut de sous. Toboyaki, la nationalité à Roubero à l'époque. Mais quel est le problème na yebisa en vérité? Roubero a été ministre plusieurs fois dans le régime électif. Roubero a été dans la négociation et accord entre FCC et Cash. Dans l'accord, il faut la vérité. Dans l'accord, on a battu le col moko ya ba Congolais na ngambo ya FCC a négocier pouvoir ya bata FCC. Na gouvernement Félix Aboye Ndengenge. Yango zo mona blelo ba ko benga Félix Tshisekedi l'homme le plus intelligent en Afrique. Stratégie ni na suite. Alors, nous avons créé un service qui est la direction générale à Kinshasa. Service d'identification. On va identifier tout Congolais. Tant que service le dossier en novembre, j'ai posé à Janet Kabila. Moi, j'ai étudié en Tanzanie. Mais Tanzanie avec l'identification, quel est le rapport? Zala calme, tu peux identifier. Après identification, pour minute papa. Ata Congolais a bimine na balabala dondu alobike Roubero asa Congolais te. Baroye biso ke prouvé, ozana préfété. Bon, carte à citoyenneté est bonne depuis Kala. Il y a un Félix Tshisekedi une stratégie à un étranger. Tu es bien déni to kanga bango identification. Quel est le nom? Bazwa mbongo ya mboka, de bozwa beta lisolo ki bapaya ba kozwa mbongo mboka mpina sima, boluka kokanga bango na ebité parlons nous expliquer biso. Na yebité kozwa mbongo ndenge ni awa mutu akozwa mbongo na musala asali. Et ça sous domaine ya kozwa mbongo à l'état te. Même na Congo, solo ke na France ça ba congolais basala kuna ba puta bango par rapport à musala asali. Si vous ne travaillez pas, on vous donne quelque chose à la fin du mois parce que vous êtes payé par rapport au travail. Donc, le système à l'État et s'il est dans le régime Félix Tshisekedi, chacun sera payé par rapport à son travail. Merci beaucoup. Chacun sera payé par rapport à son travail. Oui, ça dit sur relation avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et Jean-Pierre Bemba. Bon, Félix Tshisekedi dès sa naissance attaque Mboula Botamaki Nazaki na Botamite, mais c'est de l'histoire pour tout tanga na ba livre. Dès sa naissance, Félix Tshisekedi a sigala kozala un na moto. Félix Tshisekedi so attaque un na moto. Structure moko ya munene na kombo ya Bercy.
Et ça là déjà sondage que Félix Tshisekedi a 36%. Chadar a 17%. Vital Kamerhe a 16%. Martin Fayulu a 5%. S'il était orgueilleux, n'importe Félix Tshisekedi a orgueilleux. Alinga le bagema kama ba négociation na opposant na boy parce qu'il y a déjà 36%. Mais à qui on négocie na bateau ba na 5%. En d'autres termes, il portait l'amour dans son cœur. Mais chose étonnante que Jean-Pierre Bemba ne mutazana problème na Félix Tshisekedi. Abandi ango déjà na retour na ye. Jean-Pierre Bemba ya waka boye akoma na ndako ko sala point de presse na ye azobenga petit président de la République petit frère. Mais ça c'est de l'indiscipline. Mardi Azalaki président de la République, il était président d'un grand parti. Obabenga la fille aînée de l'opposition à l'époque. Jean-Pierre Bemba Yawa, président de l'IDPS, à ça la point de presse, pas qu'on tourne pour Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Zolba, Félix Tshisekedi est mon petit frère. Un leader, même yo papa nanga, ne na ko monoboy, na évité peut-être apparence se tromper. So il natali au même madame na monique au rose à la moi mokolo nanga. So qui to le na télévision. Oko benga nga petit frère na hote. Na terme ya ba diplomate, na terme ya ba to ba bien éduqué, na ba terme ya ba homme d'état, okoloba monsieur, monsieur. Ce n'est pas appeler quelqu'un petit frère. Mais Félix Tshisekedi, c'est de l'indiscipline politique. Félix Tshisekedi a babysité. Il y a un Félix Tshisekedi a salé les bangots de crispation politique. Est-ce que vous savez que papa journaliste qui go Tanzania pour faire ça pour la bagarre avec Jean-Pierre Bemba? Félix Tshisekedi a même un na moté ma pesi ode bakangaye. Mais le Félix Tshisekedi a limité à salir de crispation. Papa journaliste yo lingo bossa na ke ba Rositi manga bakufa na lemba pona ko réclamer des crispations politiques. Ozalaka pona ko réclamer des crispations politiques Moïse Katumbi azonga. Et Rositi manga zana moko ya IDPS mais akufi pona des crispations politiques moko ya ba clé ya accord ya Saint-Sylvestre. Mais pour ni ba za motema mabe. Donc Félix Tshisekedi a de l'amour. Problème est ça ba Jean-Pierre Bemba na bato no sotangi wana. Baza un côté Félix Tshisekedi. Bakanisa ki ke neti Tshisekedi wa mulumba kufi. Bakoteka IDPS Félix Tshisekedi a président de la République. Et baza surpris Félix Tshisekedi a président. Biso ba combattre IDPS que Félix Tshisekedi a 10 ans. Mais bato baza ba décider au monde. Parce que tous les politiciens congolais sont mal éduqués. Kotika Félix Tshisekedi a ça 10 ans, c'est trahir le peuple congolais. Félix Tshisekedi a ça na nan oba benga ka transition pour organiser la République. Wana bisoté na volonté na biso ba combattre ça 10 ans ici. Mais bato ba décider bato basala manduki makasi na mokili balobi ko sala Félix Tshisekedi atisala kaka 10 ans et ça manque de respect na peuple congolais et c'est là ça la transition na ko comprendre maloba o Tshisekedi aloba que c'est l'IDPS qui organise des bonnes élections et vous allez organiser en 2023 par l'IDPS. Merci beaucoup tout le monde qui présence il y a visite il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pas il y a Mwana Mboka Jekoko Mulumba. On a Jekoko. Ouais c'est de l'amour hein. De l'amour, Félix Tshisekedi a rassemblé Batou. Tala ba vient na biso madidi ba même ma tribalisme. Na ba vieux Freddy Matungulu. Mais Félix Tshisekedi pour conserver l'unité nationale conformément au modèle constitution congolais. Voilà que ça on peut na Moïse Katumbi, voilà que ça on peut na Jean-Pierre Bemba. Il y a ça ko banga ki akomona ki président de la République à côté de Moïse Katumbi azongisa na mboka azongisa Bemba o baleki na gaz pe na impact na makambule. Mais ngana kamwe papa journaliste ko tanga Moïse Katumbi. Yo bosen ke Moïse Katumbi azo avion pour ya na Seria Kabila. Basali ba comédie na Joseph Kabila na Kasumbalesa awa na frontière na kokota te tourner na régime Joseph Kabila linga kiawa baba sali les faveurs parce que s'il y a des gens qui ont détourné l'économie nationale batu lokola ba Jean-Pierre Bemba basali ba Moïse Katumbi basali qui ont pillé l'argent du peuple congolais. Mais Félix Tshisekedi a lui pardonnons, aimons-nous les uns les autres. Lelo Moïse Katumbi yewana azo encadrer qui ne masembe. Où est le problème? Yamoga le moi je ne vais pas travailler mais je vais faire une opposition républicaine. Où est le problème? Azana mboka to salele de crispation na mabe oya salaki. Habité message nous repère ça mot de la fin par rapport à Tatiana Nabiso ndenge tozio awa et puis lelo le kitaki lokola bande ko mususu pe ba confrère musu baza kuna partir à Belgique ba ko sa musala pour ba la ba imboka biso to kitaki na permanence limitée na commune na Kinshasa na commune limitée. Mot de la fin par rapport au message nous repère ça ba combattre partout dans le monde. Peuple congolais ba combattre à solo à IDPS partout na mokili mobimba boté ya batu bolinga bolanda ba boketute boketu eza problème ya manque d'éducation de base mutu tango azangi tata na maman moyeba encadrer malamu ezate il faut asala biloko babenga na français des bêtises mais bino ba combattre IDPS bo lutter ensemble avec Tshisekedi wa Mulumba pour le Congo et les Congolais to linga batu nyonso
tokolinga congolais nyonso. Mais problème ezali ba aîné lamuka bozala na sini ya reconnaissance. Bozala na sini ya reconnaissance que si aujourd'hui vous êtes des leaders des partis politiques, c'est grâce à la lutte de l'IDPS. L'IDPS n'a pas lutté pour les combattants, mais l'IDPS moko ba lutte naï des alaki multipartisme. Si aujourd'hui on peut parler de l'ECD, c'est grâce à l'IDPS. Si aujourd'hui on parle de l'émissaire par Jean-Pierre Bemba, c'est grâce à l'IDPS. Parce que l'article 4 de la Constitution, Yasseri Kassavou, la Première République, a été aboli par Mobutu pour asseoir sa dictature. Mais tu sais que Mobutu a 90 pour créer multipartisme. Papa s'est créé. Si vous parlez de l'IDPS, si vous raisonnez de l'IDPS, raisonnez, parlez positivement. Si vous parlez négativement, vous serez frappé de la malédiction. Parce qu'on vous appelle des leaders des partis politiques grâce à la lutte de l'IDPS. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Mais Dieu maudit sur tout Congolais qui ne comprennent pas la vision du changement. Jusqu'à ce que vous allez faire la repentance sincère. Amen. Amen. Merci beaucoup, Abbé Cho. Bote mwana mboka. Bote papa. Dit que tu as une émission tala le na partout dans le monde. Ah vous allez. Ah tous en a libosa pe manasa IDPS na limité. Dit que votre question par rapport il y a voyage il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mboka Belgique. Bon voyage wana ezali ko la sa grandeur ya président et puis zo la ki sa poson président ngami mamboka. Banika na Belgique tout le monde a sa premier voyage des États-Unis d'Amérique. Tout le monde a qui honneur oyo américain à ça qui devant RDC ko beta hymne national ko beta 21 canaux. Ça a été président Nabiso avec sa relation diplomatique au Bebaki et son rapport de Congo qui est Liboso. Bon, on dengue to ko kaka lisolo ko beta makuna ke ba combattant baza kuna ba ko sécurité la présence ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État. Pona yo. Ba combattant bazo sepela parce que tous les Congolais ont lingi changement à sepeli na arrivé ya Félix na pouvoir. Mais ça na quelques minorité ya ba Congolais ba mesana koko samundele que tu as exilé politique et tant que Yemo Félix a continué à pouvoir mais exil politique exact ne bango ba me compter parce que comme nous on a poté koufi donc la baboke tu premier c'est-à-dire il comme les gars ko samundele na exilé politique parce que kama mbongo a vivre na lokuta mais pour le moment comme on est koufi yango ne bazana haine au bazo ça bazo la ça haine na bango contre le pouvoir en place pour na bon ça venir à ba Congolais. Merci beaucoup. Merci. Bote bakobata tutongo. Bote habité na le total biso tozami bongo na permanence ya IDPS. Votre impression par rapport à déplacement tout peu voyage à président de la République Belgique. Ba image yango moko soloba. Tomona kindenge nini azalaki yakini. Mais voyage na ye de côté nango officiel toza ya kosepela pourquoi parce que ceux qui ont relancé relation na Belgique tozo souffrir la grande porte vers le monde. Bato nyonso bayebi déjà quitté Belgique azalaki kolon na biso ba investissement mingi ya Belgique ezalaka awa conséquence collaboration nyonso tokoki koluka avec ba pays tiers sans la Belgique et kozalaka ka mwa relation moko ya makeike. Merci beaucoup. Bote ndeko. On y a la permanence de IDPS. Habité le lot président de la République azali banda ya mboka lisolo ko beta partout que mbongo panzani po ba yamba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Belgique. Votre question. Ndeko ngana zo kamwa IDPS epesa mbongo te. IDPS eza parti moko oyo eza reconnu na kati ya Congo. Ceux qui ont okolobela pona ba parti politique mais il fallait lobela pona IDPS. IDPS ndeye azoya na changement ya Congo. Ceux qui peuple alinga changement ya Congo ekoyaka na IDPS. Yango wana nde bandeko nyonso o bazali banda o babenga ba diaspora. Ba yepona kolakisa confiance o bapesaki na Félix chef de l'État ya Congo o bapesaki na ye nde omonaki te ezaki koyamba moko ya makasi na kati ya libanda na kati ya mboka ya Belgique. Merci beaucoup.
Mbote ndeko. Oui, mbote. Ngai na yebi na bayebi te kombo nani Papa Mao Liévin. Moko ya bakambo ya lui les jeunes IDPS hein. Zawana. Et votre question par rapport à Nene chef de l'État Azali Banda Mboka. Impression nga eza bonne parce que ekiteli nanu ndenge ekiteli esalami ndenge etambolami esalami ndenge makambo nyonso anégocier. En tout cas, il y a un mutu ya bato. Il y a kotindika mbongo te, il y a kokabola boye te, au polo te, il automatique. D'autant que c'est automatique. Il y a aussi mbongo te ndiyo so yoka ki lisolo ya ba héros et panzanaki avant que chef de l'État akita na mabele ya mboka ya Belgique. Bon, bato moko bazana bango bongo. C'est dire que musana bango ko bebisa nzela ya mwana nzambe ndenge azokita azokende. Ma ebite ke nzamba komisa ye mopepe. Babaraka yango te batelemela mopepe te ozomona ndenge akitaki wana eza likambo nzambe azotambusa ye aza na ngolu babaraka yango te ata atie badolare na ye atie baero na ye bakolia ye ya pamba. Est-ce que bomitunaki te ke nini esalaki ke chef de l'État akita na aéroport militaire? Bon, aza autorité. D'abord, l'autorité officielle, hein. Ce qui est l'autorité belge a quitté la pour la sécurité. Pour la sécurité, il y a le moto azali social, moto azali tout près, approche la population. Tant que la sécurité, il savait que tout le monde a été Tshisekedi dinga na filma quand ils ont filmé, na ba marche policiers azate soldats azate militaires azate mais degré de sécurité ça m'a que taliban côté la martyr était on a 20 mai le 24 ba mitinga ça m'a boni ko bana mboko sécurité za makasi puisque ya biso ka ba caméra zali partout ba ke pour la protection na ye. En attendant, on dirait apparemment des chefs de l'État qui s'attendent en réalité mususu et on les acquis qui beaucoup qui sont à côté des militaires pour on a tenu vers les militaires les policiers minduki et bonne circulation. Quand tu vas pour l'intérieur sécurité ça bien blindé na biso na Congo en tout cas kitoko bien blindé mais na poto ils emboka mopa ozo kende bazo yamba yo ozomona soki moto azo yamba yo mona ndako ya mutu yenda kopesa disposition nyonso avec un naona yo boye et la sécurité et la encadrement les andé disposition ya ko honorer mutu une façon à ko honorer yé malamu penza pona ngai zaki penza une façon à ko honorer parce que aza unique et spécial pona bango message ni ko pesa na ba bataille sur partout même par rapport il y a chef d'état Ngazali Banda Mboka. Bon, il est pas la première dame maman Denise Nyankeru. Oui, ma belle zate, malamu nde ezali boso. Bana Congo batia elika na bango. Batosa, balanda, bazala kaka na confiance surtout ya mokonza mboka po ndenga zawana aza spécial. Aza unique pour na temps na ye. Ndenga zawana akekoluka bana Congo vie. Akekoluka Congo place. Balobaki la Congo soutien. On a Congo Pamba, on a Congo Pamba. Mais tozui mutu grâce à nzamba parce que ngolu tozui papa. Oya kenda koloba tala na communication papa na sebisa yo. Azoloba. Yango na semba congolais balanda ka communication. Ba yoka kama kama lobaka. Alobaka ndebo solo. Papa lobaka pona bana akende. Soka tambolité nani na kotambola pona biso bana Congo. Soka lobité nani na koloba pona biso. Soka sala diplomatie nani na kosala pona biso. Yende to sunga ye to simba ye kaka ne to suis place ko lemba to tomole maboko to fo kaka akende kaka liboso pe azala wana ngamboka ya biso côté boye kaka ça peut bien obeta pe opesa pe message moko ya bien na monoko mboka na minoko biso ya mboka oyo yebike ngana beta ki Congo na ki Congo to biboye ke bana bandundu bana ya ba Congo bana Kinshasa na ba bandeko na ngai nyo ba mpangi na muno nyonso ina ke to ba ki Congo ndinga ki Congo awa mpangi na beno maoli eva ya mekwisa mwena osonga beno ndinga ya mbote ndinga ya kitoko muke songa beno kama masonga ekende beteke kaka na mfumo mosi beteke kaka na programme pe mosi ngindu mosi kaka wemone betu na président na betu Félix Antoine Tshisekedi na betu population bana You
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Lelo oyo Julien Botalatala asimbi masolo ya communication na kati ya Kinshasa pona ozali na pototo wapi ozo information ya malamu. Tala lelo oyo Julien Botalatala asimbi masolo ya communication na kati ya Kinshasa pona ozali na pototo wapi ozo information ya malamu.